Ma Mission TV, le miroir du monde. Merci de nous suivre à travers le monde. On est là aujourd'hui dans le dossier Moko Irigeant. Je vous avais promis que notre combat n'est pas un combat contre un individu. Après M. Kamere, Bato Mosusu, je crois que Baza Ebele, nakanisi même Oli Ilunga, Ozayo Mokote, Bongesa et Sikapo Moninga Nayo, Azo rejoindre Yo, M. Zedam, Tolamuki, Awa, depuis Lobby, je viendrai avec beaucoup de détails, des éléments Oyo à ma possession. La République des détournements. Monsieur Eteni Longondo, ministre de la Santé, sur le banc des accusés, a représenté les moyens de défense naye. Détournement, Yambongo, Oyo, et Yali Mokete, Yakolokape Saba Fenaye. Je vais vous montrer comment Ezoleka. Bande Konangai, j'ai toujours posé cette question. Est-ce que les politiciens peuvent avoir mboka mususu na Sénégal, Guinée, est-ce que les détournaka pe lokola ya Congo ba détournaka so que les politiciens moko boye mais ya Braza mais ya wapi o mekempe ko senga ngai mais ko expliquer nga soki ya mboka na bango ba détournaka comme on détourne ici en République démocratique du Congo. Nan ko yoka te politicien détourner $10,000. $5,000, 500, T, 1 million, 2 millions, 57 millions, 200 millions. Alors, je me suis toujours posé la question. Mbongo tango bazoka yango. Balia kango, balak bakangimi su balali. Bana na bango, bamibengaka bana ya batu ya mbongo. Je ne comprends pas parce que maintenant, l'actuel ministre à la ministre, il y a IDPS, mais il y a cash. Il y a le peuple d'abord. Si vous ne savez pas, le combat que nous menons, c'est un combat, il y a valeur. Combat, il y a Kotali Saba Congolais, qui est Tokoki Kozala, Boyete. Na élément Nangamoko na Sali, vous avez apprécié que na Katanga, on soupçonne le ministre et le gouverneur, 7 millions de dollars. À son tour, il a tenu un point de presse où il justifierait aussi que ce n'est pas lui, Ezabato Moussous. Mais, Souni Ezate, vous avez suivi les vidéos où Bazolo Bake Moka Nabiso, pour ne pallier na besoin, il y a Massango na Babiloko va signer un contrat na bandeko ya Libanda. Alors que nous avons des millions. Quand on dit la République, l'État Moussa na Yezanin, l'État Moussa na ye Kozwa Nkita Yamboka, les ministres, baza batoloko la biso. Conseil de M. Zali clair, boke une élection. So boke une élection, beaucoup voter ba député. Ba député wana, bali banza baza bato. Lokola biso nyonso, mais seulement peuple a pesi bango pouvoir. Alors, regroupement, topé parti oyo, et kozo ba député belé, bango wana ba ko former gouvernement. Baza bangelouté, baza bato ba utaka, kakakati na biso. Topé si bango pouvoir tolobi, bozwa nkita ya mboka, boka bolela biso. Ndo monaka, nous payons les taxes, nous payons nos impôts. Il y a même badon ya kalibanda nyonso na bakanelizaka yango pona bulamu ya peuple. Mais chez nous c'est ça bongo te. Et pas d'habitude ça ba détournement likolo ya détournement. Boyeke na procès à 100 jours. Les gambo ya rétro commission il y a 15 millions à bas pétrolier. On n'en parle pas. Boyeke na procès à 100 jours. Les gambo sont des moutons dans les oubliettes. Boyoki na ba procès, on ne parle pas il y a 200 millions je camine. Donc la corruption, les détournements et il y a l'immo oyozali ko ronger mboka nabiso. C'est pourquoi dans un pays où le détournement est devenu comme mode de gestion, la clameur publique kozome la kabango, kobele la kabango, il y a tendance nyonso. Nga nazura sire bino. Je suis à la recherche na bango. Ata ba yebisingai ke ba moni
oh ndeko ya président, oh mutu ya boye, oh mutu tel, yeba qui est parti Congo en avant et kobundisa yo. Bande konanga, qu'est-ce qui se passe au ministère de la santé? Et puis le ministère on est alibabe. Kolinga kapete besoin le ministère au ministère one. Pour ministère sur Sagaba tu na boloko, oli ilunga. Et puis les Congolais, on a atteint un niveau, il y a le koso, il y a Moyibi. Tu peux t'imaginer que ministre de la santé, hein? Mbongo ya Ebola, papa. Je sais pas. Babete dans un concert. Je sais pas. Bosombi. Et on a détourné ça. Mbongo ya Ebola. Donc, Batumusu Bakoa. Eh! Je donc tu vas dire koko là. On ne peut pas bangi sabiso. Et c'est pas le comment ici là. Vraiment. C'est là que mon attaque soit qui est bien. Beaucoup de nandako bien. Pas tout le bang. Et Dieu a mis à nous toujours moi kobanga. Même pas position congolaise en bas katabango musisa ya kobanga. Bon comment na hein? Babylone comment il a batu balia mbongo ya Ebola. Actuellement quand je vous parle. Bato basali musala ya coronavirus COVID-19. Quand j'ai fait cette émission, bazan arrière il y a 4 mois bazo futa maté. Tango basali makelele balandeli na sima Mouyembe, le premier ministre, a nommé clairement que hier, sur le 10 millions, il a affronté. Congo, c'est la question de 10 millions. Attends, $, na souk. Donc 10 millions de dollars. Mouyembe a monaki kaka 1 million. Pato baza na calcul mental, ce que beti 10 millions, ou beti 1 million, donc 9 millions. Vous avez bien, il y a dollars. Mais bayembazo c'est la moussala ya risque. Batele makana butu tongo pena pokwa. Les lots va combien à 4 mois impayés. Posez-moi la question, leur paye combien? Bamoussous $12, bamoussous $20, bamoussous $22. Et on mêle 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, nous solo et comment on en a été. Quand je vous parle aujourd'hui, ministre de la Santé lui pense, tant que va évoluer, Mongolongo de 10 millions est commis 22 millions. Sur les 22 millions, lui, il a géré que 3 millions. Député moko na kotanga na Congo na ye nzekuye tango biso to sala ke émission na biso ba mona ka netu to zalaka bato moko to zalaka na yo kaka ba acharnement siko za député ya cash député ya Félix tokola ya ministre tokola ndani yo partout to côté côté donc ce qui a vu 22 millions il y a lobby 3 millions betelanga 22 millions moins 3 millions, tu sais combien? 19 millions. Et aussi grave, on parle dans la source Nabiso que Makambo, il y a rétro-commission. On a reproché aux autres. Jusqu'à 33%, que cela soit noté. 33%. Donc, ceux qui me sont loyés, Ndenge Kotakawana, Bastien, la rétro-commission, il y a 33%. Jamais les salaires combien boy? Je sais pas. Il y a des pétroliers, ils ont 15%. Mais awa, ezana, ministère de la Santé, 33%. Betrangal Kilinan. Ozon Selangata semestre, tu prends 22 millions, 32% à 22 millions. Chose grave. Monsieur le Président, nous voulons vitesse. Tout le monde est clair. Non seulement nos sources, nos sources nous disent, il y a même Bazui Bakisi Moko. En dehors, il y a marché ndenge sengele lengi kolobanine. La loi veke. Il y a passation des marchés. Il n'y a pas eu passation des marchés de gré à gré.
na ministère de la santé tata Eteni Longondo ministre ya cash non seulement ceux qui wana te même na kati ya bakisi wana na ba information batalisi que il y a même des médicaments périmés donc tchaga na kati kuna tondi sa conteneur problème ezate de médicaments périmés qui c'est ça la kate nazo mituna zambe na ngai est-ce que bato babelaka coronavirus babambi bangote comment on a bato muso bazala go bazoko fait ce que cause la vraie on attend encore il y a même des médicaments périmés et ce qui on nous montre dans la commission balobi que il y a eu même quand on évalue musolo biloko oyo tenya komi nango lelo tango bako tela bozo komi nango bako beta kelenge na lifuti na ye eko kokana te balibi akomi mozwi akomi mozwi Eteni Longondo akomi mozwi makambo na zebisa bino to belelaki yango na moni député moko asali moto donc papa Eteni Longondo nese leza boy akokende na assemblée akomi mozwi balobi mozwi. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Bato batelemi likolo kobanda tongo tipo kwa ba papa ya bana pono kofuta bango nzambe na ngai. Je sais pas. C'est moi qui comprends pas ou bien bango nde bazana lokoso. Et qui peut m'expliquer ça? Si vraiment ce pays nous appartient nous tous. Donc des détournements graves. Sorti Eteni Longondo a présenté un moyen de défense na yete po ndeto bandu boy tokotika ngote na bitando nyonso mbongo wana esengeli emonana. Et vous allez voir que bandeko wana basuki wana te bake ko réclamer. Ce n'est pas seulement que je parle babengi ngai nana kutena ba image na bango musubo kolanda ngwao basiliki président on ne comprend rien. Est-ce que vous savez Covid-19 il y a les maladies qui se contaminent sur les apembeni mais bas en contact na bad ya Kinshasa na monaki ba policier moko na yokeli bango na mawa même ata mai ezate bagenda koluka na ba mapango batoka mai na bidon ba mela mais l'argent entre les mains des politiciens. Bazou valuemu a commis mozui ndenge rapport et lobby yao surtout lobby ok aya pesa ba moyen de faire na ye a expliquer ozamuto oyo nyamu ezali yeba ke likambo na yo na latine yango papa Eteni Longondo à moins que ozala na ba version mususu bande kwa na bali na kanda ya kosakana te 10 millions, Mouyemba Moni 1 million, et l'ongo 1 million est commis 22 millions, Tata a géré 3 millions, mais ce que géré 3 millions, moi tu vas foutre mettre un dengeni. Moi je comprends. Congo, hein? Donc, peuple la Koufa, peuple la Nyokoma, Mengana Zala bien. Qui peut m'expliquer moi comme âge de retraite est à la carte? Nous tous à la cabou, âge de retraite est banité. Tu imagines aux autres classes, oh IBTP, oh Bonaboé, oh Académie de Beaux-Arts, oh l'examen au tempo, 100 personnes sur Bakangimbo. Na lobby, ngana tangi kingo kumonza na classe. Ngai na sala ntero moko boye, batone biso makambo na tanga ye na classe. Lelo na komi ko sala politique, bazo ne me kingo akumwanza, azotia poudre na mutu à 80 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je l'ai étudié. Mais à 80 ans, je poudre dans mon c'est grave. Mais écoutez, vous regretter. Nous revenons pour notre analyse. Je vous donne les détails. Et vous voyez que ministre Nyonso, de loin ou de près, même à ta aux Andero, il y a Félix, n'a pas Kebisaneyo. Vivaka, ce qui est le nyozo, il y a un dégueu normal, il y a un Pesaneyo. Bolanda ki pe ya mama Obama Denise Ebimakiao heureusement que ça banque a démentir yango pona banda ki kokota kota na senatala tangu na ko vivre natali
Mais na yoko mona côté moko dato ba pesa qui est tombé dimanche. Banque ça la dimanche té. Et puis communiqué yoko bima ya banque koloba ke non eza nango ya munya tu compte wana pesa la kate. Naloba ki mama kebani yo. Et on a mon qui m'a mon livre mokolo wat maman livre penza pe na mon qui est kuna na hôpital na ye akokomisa José Lobi leader incontesté l'homme le plus constant. Donc Congo est vice versa, mais le plus important c'est le résultat. C'est le résultat. Regardez maintenant aujourd'hui ministre Ayakash Balobi, c'est que je vous dis, il y a un député, Métain Zekouye, à Comélie, déjà, il y a une question orale même, à y répondre, à justifier mon sol. Et non seulement ça, même vice-ministre Naye, Baroyo Kanete, vice-ministre Ali Abiente, Amoni, il a posé les gars à Moutou, poup, 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 à Gomone le côté. Mais nous nous disons c'est inadmissible, on attend et suivant, Bandeko, Oba Colombon, Oba Kogéré, Ndenge, Mogobazo réclamé et on revient après pour continuer l'analyse. Et là, comment on a malongé zate? Na kati zone de santé, tozo souffrir, tozo zanga même papier pour na photocopier ba fiche d'investigation, na ba fiche à listage. Tozo na ba cache nette, tozo na ba désinfecté, tozo kende na banda ko sala ba surveillance ça ba épi ezate. Badon wana nyonso papa obino bozoyoka biso toyoka ngo kaka ndenge bino pe bozoyoka ke badon eye na komona boyo komona 10 masques bakobiya kotikela bino 10 masques 15 masques toza combien toza ebele riposte eza ya bato ebele eloko moko eza te toyokaka na biso ka nde bino bozoyoka tozo travailler ba epi eza te eloko eza te tozo souffrir. Bon docteur Mouyembe biso pe tolandaki ye na TV alobaki alobi ye aza na administration toyebi te soki eza ndenge nini. Toza awa, toza na membre ya moko ba bazo déplorer vraiment makambo ezoleka awa. To pesa parole mama, to moni bino a ebele boza ya kosilika, to nte beloko nini pena même etsali bosala. Mama journaliste, merci mingi po pesinga maloba. Omoni ndenge toza ebele awa. Toza awa na bato national, toza na bato ya zone de santé. Toye ko déclarer droit na biso mbongo motoki na biso yango toza nango posa. Bazo futa biso te banda to bandi riposte. 3 mois ne bobanda, 3 mois boza impayé. 3 mois te o 4 mois. 1 mois ne bafuta ki. Mais 3 mois mosusu nde eza impayé. Soki mokonzi azokoka te, mokonzi wana koki ko démissionner te. A démissionner pas azokoka ko prendre bato en charge te. Biso toza na posa ya mbongo na ye te. Po to senga ka ye mbongo te. Amona ka pe biso te. Toza na posa afuta biso mbongo ya motoki na biso mosala na biso ya risque afuta biso yango nde toza nango bozo déplorer pena na kombo nani oyo akangi mbongo na bino bozo futa mate bozo déplorer na kombo nani toko déplorer na kombo ya mutu te to déplorer na kombo ya batu nyonso basimbi riposte bakonzi nyonso basimbi riposte bafuta biso mbongo na biso toza na bosenga nango eza ya bango te. Allez. On parle déjà de... Ce sont les s'il vous plaît. Tout le monde. Tout le monde dehors. Madame, sortez. Nous avons tous un même problème. On va payer encore des gens là-bas. Même au-dessus. Même au-dessus.
Muyemba azosala na bato na ye lokola privilège ya bato na ye inerbe soki kuna topikoli bato ya Muyembe wana grève chef de l'état yokoka le même jour mais loko tozawa Muyembe aokipe biso te ayebaka bato na ye inerbe lokola ayebi bato na ye inerbe biso ayebi biso te tokende kuna nde na inerbe chef de l'état akoyeba le même jour eloko na koyebisa bino yango wana biso tokosala awa te Muyembe na famille na ye basala mais tokende na inerbe kuna sikoyo tokende na bino ensemble na inerbe loko na kobango wana soki bakolinga bakolongolanga balongolanga zolanda je revendique mon droit soki baloba balongolanga balongolinga mais tozofutama te il n'y a rien likambo eza te soki bolinga boretire kombo na ngai Jacques boretire Jacques mais je revendique ke bafuta bato batika kosala aventure Covid-19 eza dans tous les pays du monde mais sauf kaka na RDC nde désordre eza makasi après Kabila avant Kabila égal après Kabila. Voilà, le Congo, le pays à qui moi j'appartiens, Mboka Oyo, tout ça, ça, je ne sais pas, Bissotoyo accompagné, bateau, non, nous allons vous combattre. Ces pays nous appartiennent tous, nous avons les mêmes droits et les mêmes. Et puis la plupart, yo, on va t'arrêter, yo, c'est le commun, yo, quand on va côté, yo, bakangaka yote, hein, Bisso, hein, nde, sous-homme, nous allons vous dénoncer. Moi, personnellement, je me suis engagé. Et Sengeli Mboka na biso bozunion so. Et puis j'ai oublié un élément na ba élément na zanango awa balobi lisusu ba hôtel na ba résidence oyo bazali ko loger bat opacité misolezo bima. Tango monisa ata ozoyoka fièvre otakona corona nombre tonda ba organiser. Il y a des choses inadmissibles. Inadmissible. Et nous voulons que Nzeko et Nabatumusus n'ensemble, encore que le ministre Akash, Bako Kenda Nangoti Nasoka, pour nous faire cesser Bako Boum. C'est très grave. Nazalaki n'a pas policier. Oui, bien. Et là, je m'adresse au service du président de la République. Le lobby chef, hein, et Zalaka d'autorité. Donc, ce qui m'a lobby et s'exécuter. Donc, par exemple, dans moi, au lobby, courant, maï na confinement 2 mois ya ofele. Régime des bateaux cité. Quand tu veux que tu m'as kanda 60 000, 80 000. Bateau donc au présent le baki est salamité. Il y a mi balé et suika kawanate. Balobaki que tu fêter le 30 juin te. Mbongo nyonso ba pesa prime na basoda. Basoda bazuite. Ah, na bosana nini bakonzi ya armée na ndenga malamu bayibisinga pe boy ezana basoda oyo bakenda ki formation baudiana 12 000. Ah, tozana bino pe ah elinga ye elinga kimangai 12 000 ba formé bango ce qui est la République des COP, c'est la République de Toto changer ta combo. Il n'y a rien de démocratie, n'a bonne gouvernance. Tango batiere ke balobaki boy baye bakokota lokola ba lieutenant ba dozo lokola ba licencié ba gradué d'office ba kozala ba officier tango bazongi ekomi cop kingani capitaine baye kutu bakenda nango batu ya mayele la plupart bakima yango chose grave bazongi ngai moko nakutai na ba policier bayoko mona ngai ça fait maintenant 6 mois bazoko sumbongo te mais mbongo ane bimaka et d'ailleurs on m'a dit même les services de paix que ba kutu même au soldat ku à l'est au bona boy des détournements graves ba politicien ba détourner ba soldat ba détourner société civile ba détourner pour j'aurais même après même makamba bederi koy ba million pe tambole na kati. Donc, je me pose la question, donc, nous disons à notre niveau que tout le monde est clair dans les cambo oyo,
est-ce que et comment tu na suka et pour mon que balingité qui peut m'expliquer tango ba déconfiné ba bisika ba bigi mbala ba to ba ko sala ba exploit to bigi soki na gangena montango te mara mo 2000 décembre bigi papa botama na Congo oyo kelengi pouf 2000 décembre le but to ko bika 5000 donc maintenant docteur Jérôme Mounyangi bazo avion ya République baya ao docteur oko saka permission ou bien ça solo depuis baya akomi azana présidence o azana bwe kisangwe peso mona na te ba million ko myoko kenelo la kasana mai non ça ermoko boy il faut botama congolais ogelengi c'est makamboyo atana bonchoni même na Zimbabwe ezalaka te. Donc nous disons c'est pourquoi nous avons dit que la justice doit être renforcée. Ba magistrat faut bazala bien. Et maintenant eteni longondo talabat talande ba golene 4 mois na lobi 4 mois ba risque d'abord bazala na masque te. Mais c'est là où je m'étonne que Bazaga mitema mabe. Batoy, bakatabango musisa ya mawa. Est-ce que vous imaginez qu'on nous évalue na Kinshasa? Qui 14 millions de balobaka. Très bas censé bisote. Bon, masque commis même na sotelemi na mutuka, c'est 500 francs. Betelanga pena 500 francs 14 millions. Ça coûte combien? Or na 14 millions bazupe bazali. Ba musuba misumbelaka. Divisé par 7 millions. 500 francs. Beaucoup plus bateau. Même bateau, on va faire la riposte. Basa la kayango sans masque. Mugolo musona tunagi bango. Mais qui c'est mango tozo sokola? Qui c'est ça te o basi ba che chlore na kati. Comme basaka na français. O chlore wane trouble yo. O basi ba che chlore na kati. Na fungoli mara. E ma zona chlore ata bino mo. Na kene lo bien na TV c'est 2 jours. Ba na tuni bango. Siko bino le bolo baki ke chlore. Et puis, non, c'est un pays de sorciers. Au bout de nakati il y a savon, ba pomper mai. Donc, ce qui savon est silip, au fini mo mai zobim. Et l'argent se volatise. Est-ce que papa na bino akoli mbongo ya COVID-19 même ata moni bana musuba koma. Ya mona ba musuba papa na bango zaka na mbongo zalaka boy, nulle part. Oh, zalaka boy nulle part. Qui coûtera un homme s'il gagnait nyonso. À la fin, batubale na kandenge wana. 4 mois, montant, je rappelle très bien, balobi, bazwikis, de gré à gré, biloko wana, yango, na bandaki ko belela, na tango ya kamere, gré à gré, et salami pe, na ba information, toko zela yango, aya ko justifier donc, kisiko, okotaleka par exemple, société moko zela ta par exemple, za tsoki na Burundi, bokelanga bagisi. Donc, traçabilité ça. Et même dans ces médicaments, non. Bakouti, bakis, est commis déjà périmé. Quand on bat la banane, donc pomper, biso bakis périmé. Nous avons tenu d'autres, mais nous vivons par la grâce de Dieu. Pourquoi nous vivons par la grâce de Dieu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Baki si périmé. Si le ministre confirme, Salélié à s'expliquer sur ça, on attend tous les éclaircissements sur ça, et cause là très grave. Très grave. 33% en rétrocommission. Il y a les Guinéens, il y a 15 millions. Il y a 15%. Oh, 33%. Bozui et qu'on connaît le sous-souté na vie. Yango mona gaba politicien moko azalaki. Les lois ça na pas fonctionne à sagisi bato bafandi. Oh, moi je mange ngalo komeko lia 5 kilos ya viande na ba kokombo. Oteka kanini? So l'individu active le colo. C'est là commerçant. On ne vient pas s'enrichir en politique. C'est alors que na tongo ba sali bango ba foule. On ne va mende ba signa pas bango ba kolongwa te. Agenda na fin du mois
azelaka ba invisible mike azomona wana passe-temps na vie makila bango bakotika la sembe ala mukina tongo voyage na business class so lenga sala train de vie ezali kolo et okomona ke bakotima ba condition avant aux musala vous avez 5 ans d'expérience expérience au plus d'expérience soit pour nous sommes 33% de trop commission sur le 22 millions 3 millions 19 et peuple la kasana mai. Non. Je vous dis et je vous rassure, tokozonga ce matin na likambo oyo tokolandela yango tina suka. Bongo prime. Kutu bato bako réclamer 4 mois impayés. Le président alobaki. Ah Félix Atayo moko. Kolandela ngote que le 30 juin ba pesa bato na prime. Bazute na ministre ya IDPS. Ngala bandu ko sakaka ba ministre ya FCCND bachaka Félix retard. Même IDPS. Oh, le autre c'est le 40e. Le 6, le 7. Mais vous pensez le 30 juin non? Et c'est le jour de beloko. Tout le temps du matin le premier, tout le long. Bébé qui soit qui tombe l'inte mo solo yokomona na. Eteni yokomona na. Oh! Bande ko ya riposte na lati likambo na bino. Boye bakende na liboye etando nyonso. Misolo wana ekomonana. Ça je peux vous rassurer. Musolo wana ekomonana. Ce sont mes frères baza bande ko na ngai. Mboko efo bito comme na niveau que nous que le peuple congolais mawa. Toteka na niveau ya ki fanatisme. Ezala moto na bino dès lors qu'il y a longwe na ligne oyo et fondaka nation, il faut les combattre. Construisons la République des valeurs. Oyo mboka soki monto akoti lobi na ye ko salela mboka. Totika la tena mboka ya ba yemei te. Tokoma na mboka ya kobanga mobeko. Messieurs et dames, retenez que ndenge toko solo na bino boye misolo ebimi lokola kasa. Batali train de vie ya été ni longondo échanger. Il faut peut-être banda ko tele soki banda ko ezali boni. Zana ndako leke lengite lokola kumana banda ko mi les services bien et tel c'est bien que non, il y a des enrichements illicites. Alors, à quoi justifier Yango? Par les mains, c'est se saisir na Yango. Nous voulons voir clair, et exemplaire, et on attend aussi les Kambouya John Ntumba. Ah, et comme il est tout peine, tu as lal. Tu as comprendre Yango le sous-souté. Tu as John Ntumba, ministre Moussous. Mais le Lopé, ministre Bandoko battre les patients Saïba. Beaucoup se passer quand va passer beaucoup son côté. Le na moni nani yeme à intervenir le sous-souté pour na moni vice-ministre. Yé montage na parlement. Yeme apparemment tala. Au moins ce que makamna lobaka. Est-ce que toi tu sais na fait CC wana batuboni bazo goma ba ministre. Yeme il n'a pas intervenu aujourd'hui. Tout le monde vice-ministre montage na parlement ko présenter alors. Il est grand temps. Tout le monde n'est pas tali kambo ya patient Saïba et Zonga. Messieurs et dames, c'est la justice qui élève une nation. Nabsaki Félix, moi, Médard, mon parti Congo en avant, tu peux compter sur nous. Et dès lors, au quotidien, la fondation qui permettra de Roland Lobaki, aux Zongi Samboka Nabiso na rail. Aux Zongi Samboka na rail dans un pays où il y a des voleurs, il n'y a que la justice. Tout le monde abanda ko banga justice ayeba que soki ba yoke et puis même à parlement ba ko voter ngote ko ba ngo tonde pe na miyibi parce que photo chata na parlement o mobeko mo soki ba soupçonner yo kak ba yoto na tana martyr o tata marteau hein mo soto cha il y a des pays où soki ba lobby kaka ke oza na corruption oza condamné à mort so ciao oyo so ba gokufa so tie mo bekoneta moni mina ko wolelite bageko tana sakata pour ministre de justice asemba bango tonda na mbongo ba congolais blague. Imaginez-vous
bato bayokani kaka bazala combien Kambinga basengezi ninaku tebitagira zate kuna zate Koko Nyangi tefona na pénaliste wana bamusubu net Koko Nyangi je dois il faut nazala correct nazaki na journaliste nazaki na secrétaire général na ye adjoint ya parti na ye na émission alobi o j'ai alobi ozotanga mingi mais ye asiandi miki azo lupango na osali bien bazo lupango na ye bateka azongisa mbongo eza malamu na pasteur moko ya fait John Mopondi église naze la côté nenu kuna azwa pe ni ye pa lobi azongisa mais na kosanga PFPI pona ningila musodosi na mikolo asere biso pe liste ya banani bazwa montene ni bazongisi parce que oke cause la bazwa ka mbongo boyete na Germain Kambinga pe pokoto ayambaki kulutu nanga moko ponda ko se plaindre non mais excellence ngana tangio poko mboneza na rapport eza teki nana mutema mabe contre yo non soki ozongisa kutu na première page mona na rapport solo ngeka préambile kombo ya liboso somile na rapport wana ufungoleka premier papier deuxième na se wana kutu na suka nende place ba choko mbona yo balobi ke ozaki yango pona campagne ya Made in Congo otela kibiso ba non Congo est bien campagne moko ma Made in Congo to milaka déjà prémisse bato milaka déjà banko ina bango ba check up pano ya mino to melango mais bato milaka déjà yango pour le justifier yango. Et à l'époque, on a parlé de $100,000. Je reviendrai avec ce rapport. Dieu garde le Congo. C'est inadmissible. Et Teni Longondo, si c'est vrai que Mbongo Wana, Ozali, Nano Yangote, je pense qu'il est grand temps que tout le monde est clair à propos de Mbongo Yaba Congolais. Ba Congolais, Bazolé là. Ba Congolais, Bazali Kotangi Sama Yamis. Ba Congolais, Ba Komona passe. Tout ça là tout au moni bo songa ngai to songa na linko lobanini ata na la muka pe batu bazombongo baza te bazali bazako zela sikoyo omoni moko na kotaki na makambo ya bana ya banini siko na zonge dossier ya miyibi fombo yeba bango zela na zo d'abord na FPI bomo na bango bozwa bik na bakaye na ba montant. Ça na vertige, va monter au noter qu'on a rose vertige. Nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Tenons-nous debout pour nous battre pour un vrai Congo. Ça fait ça. On attend que le Parlement nous fixe dans les Cambouya et Teni Longondo. Peut-être ceux qui a appelé éclaircissement bien te, ou le Yilunga, au rose voisin nayo, kalamingite pour y ça na mbote kona pour elengipe ya pouvoir oyo. Même le ministre Bazo Sam, Kabila Ndazalaka bien. Kaka ba kuruna obi ba policier ba komine elenge mngoloyo policier komi pe zo ministre neto mngolo bakangi nani tunda kosi quand j'ai fait yeme ayoko ko biso pe toyo kaka et maintenant ça nous montre maintenant que tout le monde peut être à la barre même ministre même qui et c'est la justice qui élève une nation encore je reviendrai plus des détails documentés boyebaki musolo et limwe 22 millions 3 millions va gérer, 1 million côté à Mouyembe, 9 millions il on ne comprend absolument rien. Justice, Parlement d'abord et son gabiso, tous éclaircissement, après te kozonga pour na détail moussous. Dieu garde le Congo. Le numéro moussous. Bye. Ma mission TV, le miroir du monde.